Virginie a sali analyse par rapport à la vérité à la musique. Oui, oui. Le lot, je suis pas n'importe aux autres à la bouche. Le lot, c'est fait rigoler qui a la clé de la. Ce qui n'a le big boy, n'a pas que notre des artistes qui ont un succès international. Ils n'ont pas le faire rigoler. Au Robo Yango, bazota la bouche. Les hommes à côté la Virginie. N'a pas côté la Virginie, encore parce que Virginie. Oui, oui, mouton sali. Et ça n'est pas sali boy. Yo lingi ndenge za boy. Au lobby lokuta. Biso kuta ton di malukuta na yo. Mais Virginie a le vérité par rapport à la musique. Faire yebisanga ina mboko yu mutaza na succès ko les padres. Azate? Falit. Na lobby hein. Falit. Voilà, bonjour Mandati, bonjour partout dans le monde. Il y a la métisse noire, moi si à Mwindo. Vous abonnez massivement à Nouchka TV, à Nouchka TV. Bisca actualité qui toque les canaux, bisca information qui toque en tout cas à peine au cachet les bino et l'autre côté na Nouchka TV. Il y a mon grand prêtre Maradona, mon thème ya Nanouchi à Miss. Vous abonnez massivement le na Nouchka TV. De bon de la prince, babi Bogard de la prince, to betene masolo à propos makamwete ko lekana kota nana boduka côté kunesu ya baken piana côté musukuna ya Virginie Manganga donc to potana ki mo muke biso na biso bato ya presse to potana mo muke makasu to beta masolo na de la presse neni yepa ya maki nouvelle ba convocation ana neni yepa comme et celle qui yepa ya mwete ke mwana mboka était que chroniqueur azoki nouvelle ana zaki mabe ya kofunda bandeko na biso to ezalaki malamu na makambo elekaki entre ba Charlie Prince bango tuana to mekapeto solola na et puis pourquoi pas makambo ya le padre Ferrego là kolobela ngona Bogard de la Prince invité spécial na ngana journal lelo Bogard de la Prince bonjour. Bonjour Laetitia Koya, bonjour na batutu bazota la biso na moment oyo na Nouchka TV. Donc vous s'abonner massivement. Les engagés babino le Bogard de la Presse chef coutumier par force. Donc tu as apporté le bela maramboka makambo etali chronique makambo etali musique makambo etali ba succès ba mise poto ka ba mise belé lelo ba sara na succès te baze belé tozala bato lelo bakunda bango net bato net ba mamale. Est-ce que tu peux imaginer mamale joueur à munene bongo mais aké ko kufela na banzalemba kuna na livulu mais mutakenda ba mikili mais baké ko kune ale ba no trouver ngo normal bo vandi pe bozo trouver ngo normal yango mo biso to leki chaud to beta vite fait to le capot to la comme utiliser pour sa vérité sika pourquoi le monde le makolongulu nzamba c'est la première fois na Nouchka TV to ya mona nzambala makolongulu na nzete na bitu to zo koko do banani et puis mo lobi suki au début qui est chef coutumier par force et lui koloba nini naza chef coutumier par force chef de famille par force naza chef abena ndembatu ba oyo balu batu bazana na kisasa. Il y a une génération c'est moi qui dirige. Ben Ndembatu Bachalamona, c'est moi le chef coutumier. Oh, il y a Bango Molobel Ponga, il y a la caméra, dans la Mukakana caméra. Oh, il y a chef coutumier, il y a Bisso, Ayebanité, Bayebiete, Nayebi. Mais on a Yebani. Ça dit, na boto isko qui boronzamo par force. Papa chéri Ndengozo Kanga, Yeba Kinga, il n'a pas dirigé. Maman Chalamona, c'est moi qui dirige. Puisque naza chef coutumier à Ben Ndemba. Donc, Ndekonanga, Nzambala Oyo, Namakolongulu. Nzambala d'abord na lati pembe lingolo ba pe eza ça dit bosolo et puis makolongulu eza la système moko boy il faut bolongola ba catch il faut boza makolongulu po bonya kaka mabela tata nzambe OK po biso tanto lati déjà boy et lingolo ba déjà que vérité ya ngonde mutu yé na TV na yebinga na to yebike la TV ba to ebele ba kosa ba to fort OK onga na banda boy onga mutu na sala boy o epa na biso ko to bando olia boy o biso nga na kola na vie a passer ya tozana tina na TV onga na zama na efasik zana déontologie journalistique te de la presse yo mo wota makam si vraiment de la presse le to yoko ya mosu na Nouchka TV poto sima makam o eleka ki entre concert na biso na boduka na ken piana ba malika tout moto epelaki à propos ki ba kutaki na boduka zo solola na Charlie Prince est-ce que eza mabeto malam nanga musu balobi ki eza mabe parce que pourquoi nana boduka ko solola mutafingaka fali pupa na pona yemo ko lobi ki eza nango bien parce que yaza ennemi ya mutu taza libre ko solisa mutu ni surtout ko banana na poto sima non côté kuma mamba ba plate wana est-ce que eza mabeto malam musu ba mbali ba sololi bah tu faut pas comprendre eza mabete bah tu faut pas comprendre certaines makambo ndenge tozokendele na yango oui toza bataki sasa ah corps étranger ezati oui tout le monde a sankara des comptes na blaise éléments bafingani na TV mais bakutani na coin ba boys do bato bazomela batiro ba koy do bavwandisi boki na ndenga ko sakana ti
vie à télévision eza vie ya mususu vie ya ndako eza vie mususu soki lelo ndeko na biso grand frère propre Charlie Prince na grande sœur na biso na buduka basolo mabe eza te baza bana mboka ozo comprendre bato nde balingaka nde changer idéologie yango dans le sens que bato nde balingi kokotisa ranki na honnête soki ndeni soko oyo alobela affaire oyo mpe alobela fali na faire baza bavoisin mwana ngiringiri mwana bandali baza bavoisin mabe eza mpe wapi mpo kala bazalaka deja nani faire ayamba nanu mpo totema nanu wana tofanda nanu wana faire ayamba fali na maison mère oyebi yango oyebi ti ayamba ye mais fali aye koyamba mpe faire na quartier la te bato nde fo bacomprendre ezadi baza bamasa bayebani bayebi nini bazosala biso nde toprofite te biso nde fo toloba vérité bosolo ya bato oyo bakotala biso bacomprendre que non en tout cas soki Charlie Prince na bien na biso na buduka basololi mabe eza te ok de la presse mabe eza te vraiment mais ezokoma esu mabe mais pourquoi raison nini esali ke ndeko na biso nana buduka akende ata plainte na kombo balobi 15 journalistes je ne sais pas si peut-être ezalaki réellement 15 journalistes to ezaki biso nde tozobakisa banombre wana est ce que ezalaki no 15 journalistes eza soki 15 soki 11 en tout cas makambo yango nalandelaka yango te mais ce que moi je sais eza ete alancer miso na ye na bajournaliste ya mabe c'est bon et ça peut être bien po batangi comprendre bajournaliste mabe neti bamonaki bazalaki ken piana baza bajournaliste baza bachroniqueur bato oyo tangi wana baza bajournaliste kasi bachroniqueur zela tangela ngai na bila mobimba à part ye moko garder abilima ase garder abilima vie na bango ase garder ken tolongola ye nanu na bato to batika lo batie bango na liste basi bayamba nana esasa musana bango eza bayamba bato bayamba banani bango na bango bayambanaka bayambaka banani so bayamba nani bango na bango bavandaka boye kinganya faire baba no finga faire tilapia mama maro bota mwana tilapia musana bango ngwana ils sont payés bafingaka vous comprendre yebisanga bayamba baza pas journaliste baza bato bafingaka bato eza pe mabete bakena l'état pas se justifier soki bango bafingaki mama na biso soki bafingaki te nous sommes dans un état de droit tokota la raison soki kozanga monini soki oza na raison ba libérer soki oza to allez na prison kuna na lwa nyanga kingi toki kanisa dia retirer ba plainte ne raison o retirer plainte za kinini bon bango to j'espère que quelqu'un a travaillé na victime il pas travaillé na victime moi ils amamu na bango koza peut-être benda koni benda moto ngana auto yebite ozomona donc wana makambo bango pena mwana na lo bango penza ezati ngana za moto jet 7 moi le baba kamongo ezati ekoti ya Virginie Manganga nini to moni video ya Glo Olangi azotaki azoko s'adresser na Virginie Manganga problème entre yene Virginie Manganga ezani Virginie a sali analyse par rapport à vérité à musique le lo j'espère bana pote ozota la biso le lo se fait rigola qui a la clé de l'acoustique tous les bateaux abeta acoustique bangana ba acoustiqueur ba sans est-ce que vous ba ke ndenge za bona studio za plein bato bazolingaka basala acoustique babebe chocha babebe chanda babebe bazobota mawa tokozala babebe na bamini bebe na bapré bebe po baza na studio bazobeta acoustique moto abimisaki likanisi wana c'est le perdre soki moto alobi bongo vérité na tv mabe ya mwana wana gloire eza wapi ye mwana gloire azoloba bongo ye azalaki aka bando fotela pembeni ya mapa awa na mama poto musala na ye alula mapa fo adamaka mapa ye wana afongolisi mompono kuna akomi kobelela nzoto na ye moko abomoto akomi kobelela bokota biloko ya confinement yango oyo bokota piaka eleki ye namonaki te bongo monaki video te na le news de star ndenge akomi kolata bamini jip tala mipende on dirait neti baescalier moko boye soko moto abongo quand tu passes à la télé pour voir d'abord ta santé puis mpona kotala ndenge yo ozaleli oleka na tv ofinga motu neti Virginie Manganga Virginie asala analyse par rapport ya musique ndenge ozetambolela mais yo ovandi kuna na Grèce soki Grèce yango soki na province ni na Grèce bakenda mpe bagrèce bakosa ya ye Grèce nayebi te mwana yango nzoto achandaka te mwana yango ondire neti mbika moko mbika ezaza don nayebi te tala kaka moto akenda banda akenda apibliaka bafoto trop te apibliaka trop te parce que oyebi ki akenda mpe na etango azalaki no maladie azolinga malade yango wana oyo toyebaka yango te mais faleka mpe na te balobakende oyo nazobela boye mpo mosala na ye yango wana soki asombi voiture il faut bafilme azofutela pembeni ya usine ya map il faut bafilme soki azosomba mutuka il faut bafilme mais ayebisa biso azobela nini mwana akufi nini ye kasa neti moto akufi wana azala mwana bango bazomona biso banyama na mbokoto ndeni
azaki mwana moko boye soki prématuré kutu te azwi popi ya monene bakosika eza mwana alongola nde zemi abota te ke mwana akufi na mauvaise couche ndeni eza lokuta eza mabe nazokotela Virginie na nko puisque Virginie oui moto asali eza neti ndenge osali boye yo olingi ndenge eza boye olobi lokuta biso kuna tondima lokuta na yo mais Virginie alobi vérité par rapport ya musique faire yebisa ngai na mboko yo moto aza na succès koleka les padres azate nalobi est-ce que batie bilo ndenge eza boye eyebi ke baaméricain basali Facebook eloko babengaka Facebook wana eza eloko ya bato ya kitoki mosi te mpona information na yo na bato bazotala biso Facebook eza eloko te o ndenge eza boye eza eloko moko ya bato ya basankos oyo ya bafrançais eza eloko ya baaméricain faire abeti concert acoustique Facebook azwi atia yango banda musique congolaise ezala musique congolaise si batia bango na Facebook app papa oyo bakanisa neti akufa atiki Facebook te lutumba atiki Facebook te basi batia bango kuna esukeli mpe wana te esukeli non ça montre déjà la puissance la grandeur d'un artiste. Est-ce que ça c'est ben oui, mais dans le bien, yo quand c'est net mundele mo boy américain mo avant na voyager na Facebook. Facebook d'abord c'est la communauté internationale. Mais avant na boy le bien na ko kota mutu moko boy mana ki sasa moko boy azakane na succès ta cha et simbata. Tant au monde ba faire ça montre déjà le savoir-faire et artiste. Donc on a tous les cas de donner esprit à société na temps normal. On se comprend. Ça veut dire faire à internationaux. Mutu bayebi ye wana bubazi apamba te bubaka matache na Instagram ndeko na ngai atako tozolota koleka mulaya pongi na mboko yo tozoyeba susu bato te nayebi kongola za motema mabe moko kongola komi ko botsa soso mukuwa dans les vides c'est-à-dire côté ya bien bazokotisa ngo ta mabe soki na lobi boye na kosi que non tozana des artistes bazana succès internationaux. You know ça va nous faire rigoler. Okobo yango batu bazota la biso. Na obo yango te parce que on ka ke OK côté mon sote ngami mwandam parce que yo moko na conscience bi ke fali pour parce que te faire rigoler c'est yo bi ke fali. Maman. Ana succès makasa to beta bercy. Abimisi générique o biso tout au monde lia face. Maman, pardon. Muto lingo tanga 5 grands frères. Oui. Elmara trop de respiration qui se musique na mikil. Abeta la musique dans le bon parce que moi je suis l'amoureux de la bonne musique. Oui, mais ça peine à succès. Succès peut foyer ba izara likelemba. Lobby est pas qui gagne. Mais toi la minute on a la minute on se fait rigoler. Oh. Beta ben oui, beta concert à 47 minutes, nengeza boye et ça 1 million de vues. Dans un mois. Na lobby te que no bilo mo à 2 minutes. Non. Bon, quand comme ba vie yango d'autres pas peut-être ça robilo me dit pas ça la raison. Parce que si le lobby mutabeti 100 millions de vies à Zapekati. Innocent Baloumi. Innocent Baloumi. Parce que le fait comme t'as succès. Mais Innocent il faut la combien de minutages? Il faut la paix combien de j'aime? Pour bête 3 millions de vues. Donc c'est que musique et comment on en a vu. Mais à l'époque on a autre que ceux qui jiba bête na LC. Il faut voir bête à double zénith. Ceux qui jiba à bête à bling bling. Ouais, il faut tellement ça boy concert au félé. C'est ce que nous vivons dans cette époque parce que ma camarade les a sous-souté. Donc, il y a un nombre de vies. Faire la bête 1 million de vies, 1 million 500 quelques. Tout ça a déjà 2 millions. Fali générique qui n'est pas combien de vies? Maman, moi je ne suis pas ici. Dans la porte-parole, là, monsieur, oh, bah, c'est laté dans le bon. Oh non, bah non, non, moi je n'ai pas. Non, par rapport au succès que c'est fait rigoler, là, ça, Baloumi. Après, déplique. Générique. Tout le monde générique à Fabrigas, tout le monde il y a Mikolo Tobi na Fabrigas na Fali Poupa. Bah générique na bangwana na combien les heures beti pe ba 1 million de vues parce que yo beti masolo ba vues. Tozo beti masolo ba vues. Biso toza déjà na 1 million de vues, toza stable. OK? Toza stable, faire vendre na bova ba tout ba yebi. Bon fallait vendre. So kinga na biso il y a des musiciens be yamba dans non. Tous les musiciens dans ndakunaye à résidence na yi. Non, ngai faire vendre na de la peine na lingwala. Oui. Siko soki nga na lingina oyebi ke Fabrice avana na ma campagne oyebi ke papa cheka vana na Montfleury na ba Kofi Olomide vient na biso we kazaka na mais soko bandi otanga ba musicien mususu olbate azali ki bo te alongwa boye mais je ne veux plus et je suis pas ici pour na kotanga ba komba ba oyo baza ba mbeyambeya na kisasa biso tozolo bela par rapport ya côté musical que c'est fait rigola qui a la succès c'est fait rigola qui est mulakisi ye wana el professeur Ferregola, Makila ba champion. Les antiques avaient à l'époque, ils ont permis à JB na Didier Marcel. Il faut aller au Kendara Mikili, il faut aller peine aux beauté, aux pembe, aux parfum cher. Vous comprenez? Pour Wenga à l'époque, Keba,
il y avait des refoulés na yebisayo et ba mise ba yaka balata ba coca ba cola bache Coca-Cola bouteille Coca-Cola awo pour ba bina kaka stickisé la mata ba mona na loquette. De la précision, qu'est-ce qui se passe avec Ferrego là et Kabossé? On ne compare pas les patrons et les domestiques. Qui est non des et domestiques? Puis ne compare pas les servettes. Les serviettes domestiques c'est qui? Ferrego la za mwana kini. Na tunosko servette on bana domestique. Na lobi Ferrego la za mwana kisasa. De Kabossé. Na lobi oh yo po benga leader. Nan. Ah. Yo katale so benga leader. Jamais Bogard de la presse. Jamais. J'irai. Je jure. Na ko benga moto leader te. Na yebi que leader ezaka Vodacom. Dans le monde cellulaire. Oh bah ben leader dans le monde cellulaire c'est Vodacom. Moi j'appelle quelqu'un à son nom. Ndenge na benga le padre. Vous comprenez par Zouria. Faire à zamona kin. Vous comprenez? Parce que l'autre se bête, net ba biso to tamboka par avion. Bakana nga wana par avion to ndima ba conséquences. Mais ba faire wana to zo le bango baza bana kisasa. Mais il y a des musiciens au bana des adi bato mboka bato village. Surtout to ko tali bato banzangongo au bandiao. Kitokimos banzangongo kasangolo. Ti o cha ko ma ko na boma. Bazé belé. Ba finga ka faire. Mais ba cha bango kate. Mais en réalité des choses baza tribu moko. Donc tokolo baté que non ba tout il faut ba djembe la kate. Au monte que faire sala acoustique. Ba bengo acoustique wana eza acoustique te. Eza eloko moko ba bengi playback. Mais bozo landaka. Interprétation. Bon interprétation mais bozo landaka. Et là na mutu moko te a changer kutu idéologie au faire sali. Faire la banane idéologie acoustique Olivier Chimanga muluba moko boy sadi mutu bandundu acoustique aza muluba yo Olivier Chimanga yo zo ka sanete yo ndengo za na potina ba lokso na kisasa tozo banga yo. Tala ba Olivier mususu. Donc les gars on a TV ba no critiquer acoustique au faire sali. A critiquer non? Susu ne za genen. Faire go la bengi sel susu na poto aya obeta acoustique au deuxième fois. Oya liboso beta ba peso chance. Bala liboso mundela beta viola yo tala mundela ndenga zo beta na guitare. Siko okomi ko négliger acoustique à l'EHPAD. Yo. Wali boma. Oh. Tala ba Olivier mususu. Ngaba mzuzu okutu mwana oyo mwana moka ndili do mutu ne doka nani watambola kaboyo nani watambola lingu bon yebete trésor ngando type moka za kabo choko ebele mon vote boy yo ko finga ka faire yo ngando yo au monte ko koma liboma yo okoma mama na fou tala fofolo soki fofolo na bengo soki fofolo soki nani yo ko finga ka faire yo barango na poto kuna 4 fois ça la prison moko na Suisse yo zaka na Lausanne yo za mwana Paris yo muto azwa yo po ya na Paris ezalaki ndeko na biso DJ Nzongo moko nzanga ba le roi de Chilombo yo kotaka Al-Qaïda oui mais nous vivons avec le Djiguen yo e bangote akota na Al-Qaïda asenga DJ Nzongo pardon ko sanga na bilamba ye kuna akimi prison kuna salari de ya 2 ans akimi na Lausanne na Suisse kuna aye na Paris et puis musalane azana Mario mutabongo taza Suisse Mario to bakoma benga ba Pario pour Mario déjà donc oso legi déjà et anet bato basala ki PD trop biso na monde na biso to bien Suisse ba PD te bakoma ba P3 pour niveau eleki vous comprenez donc otali mutabongo Pario pour les canatevos boyara les padres wando finga ye yo le la kababwaka on a ba disque et c'est le condé ni cause nouvelle onde qu'on a biso moko pe kaka ya chroniqueur et moi de la presse na ndenge ba bibana mambo ba beta qui a des problèmes na mi nous sommes encore ba ko finga na conseil ni ko pesa ba mura wana na dans conseil au pesa te pour nous ne sommes pas là pour passer à la télé puis pour inciter les gens dans de façon dont yo ko le ka ba bi ko to futa ko pe mbongo finga na mutu boyo ça les missions na fingi nani mais l'émission muso sala kana yo finga grâce mbis asala te lo côté yo ne beaucoup na te moi j'insiste que grâce mbis tongo me dit pour wana je l'ai dit tout haut. Pourquoi? Puisque la seule femme oyo azo bébé ça y mère ya ba africain mingi ya kisasa de Congo nani azala sexy na ye sexy il faut te la paix sexy en opet ah ya sexy on dirait balati yo moko lati ka leçon on est net balati ça peut-être ni pungu vous en avez des masoko mais muto mona on est lati on dirait net moko bakati boy zala moko ata sexy pardon zate ba miki wa non bana mikeni na bana mikeso ko kuté ba téléphone na bango ba porno eza wana
Exact. Est-ce que biso ta to le bibo neto bébé sibane? So yo otika ofinge mukone. Mukolo ye oyebi Loris la congolaise na émission no kaza congolais Congo ya ngamba prasa. Na lela yete. Po bazaki ba to ba auteur ya makambo. Ya kolukela ka bana na biso kisasa wa bakufa ka basala bo basala bo. Na kotika ko finga yete. Po azo bebisa humanité ya mboka oyo. Lokola ya lo bakaki a changer na sonata comme mutaki sasa. Bien sûr, tu bois ton dimier, mais il faut changer comportement. C'est ça que moi je veux. Okay. Mais l'amour, banane. Est-ce que tu as ça les messieurs, tu as sauté la bûche? Ne compare pas. Quoi est-ce que le papa adore? Voilà, allez-y comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Si Mikolo position nos opérations, tu remis presque na suka na invité kuna na juste que dans des nini. Tu remis presque na suka émission position exactement Mikolo zo les padres fait gola. Pour nous comment va tabangambo. Comme ils ont ngambo wana toza aux chroniqueurs aux milieux des villages. Moi je suis au milieu du village mais je ne cesserai jamais de dire la vérité. OK. Naza mutu nazo le musique congolaise. Na mbakabatu nyonso. Mais par rapport à la vérité, ça il faut tout le bayango. C'est fait rigoler les padres puisque ils sont tous sur internet to yebi. OK, à propos des génériques Mimi a fallu pour pas ya okipe ya Fabrigas Maestro. Ceux qui ont tinda ba félicitations to normalement on appelle ba générique on a ba travailler ma case to ki ba mbalé ba travailler trop qui to ba animateur ba boki ma case pour féliciter générique nini ma case vraiment na choix na yo ba tout ba sali musala bien et puis na moni Fabrigas a immortalisé bandeko ba tebelé et puis tout le monde peut qu'on a ngamba est victime musala sami kitoko donc kabuya lia vazika ngava malgré banangaba bazoli la na molière balobi que non créer alia vazika ngava eza ya bango donc na éviter c'est beaucoup tana mais en tout cas bon boulot vous avez fait beaucoup de travail et puis ça montre déjà la force de la musique congolaise vous continuez toujours bongo inchallah toi ça qui dit le roi de Chilombo. Maman peut te comment trop utile makasi il paraît que so kabuya yekin ba ko kanisa ayibi ka est-ce que c'est solo to ya lokuta yango na lobi bana ngaba lobi non en tout cas mais c'est kabuya qui wana lia fasika ngava il paraît que ça bana ngaba baleki bazo réclamer droit na bango bon c'est bon ba kutana na kabuya wapi bango basala clip ba bengsa kabuya pour participer na clip ta ba komi wana brr kabuya o tene za bo clip pe ko mais par rapport à producteur moi ba de confinement ba bloc to ezonga kabuya yeko za opportunité ça peut monde andul azipe opportunité à dene mikili tant à demi mikili abwa kiango et ça peut monde andule wana changer tête mona bangambele liste nyama mama yo nyama oyoka kuna apoka mabele liste yoka koko na pasola pesa nga mobali ya moko se mais toyoka ngope et pas Koffi Olomide toyoka ngope et pas mabele liste et ça monde musical vous comprenez nandombolo pe ndombolo yebi ke babeta partout mais roi de ndombolo c'est tout kaluji mais parce que mais mutazala ndombolo yebi nama exemple yebana ki de ke tout kaluji ate betem nango ba oza toujours reconnaissant avec tout kaluji mais mutazala ke non yebana na yebanité te po sala ke yebana sikoyo obimisi initiative ya bien mais bête ça on se croit bana exemple chili passe et pas Koffi ndombolo vous comprenez ce que mutu abina ngo mingo koleka batu nyonso et ça pour rompre c'est ce que nous disons c'est la vérité. OK ah j'ai dit ça nazaki déjà na Kinshasa ndeko na mais bango non yebanité komelo na ko beta mabongo yango peut-être ba potana bango na bango ba potana mais ça mona musique ba potana talinga te ya bwana droit koleka na TV pour réclamer ba droit na bino mais monde musical il faut boyeba donc voilà. Voilà, merci beaucoup na fan tout ya Anushka TV ya Emoko Maradona Miss Motema na Nusha Miss ba dédicace na ba to pourquoi le onza bala o ebimi chef coutumier ala tango pa mbate mais le lo vraiment ti otelemi peno la tango oza na décision nini décision za pour la vérité on a lobby lelo vérité pour nzete pour tala nzete fingu chikote ba ko menga na ko fia ko la eka boy bozo fimbo gwantana mo yango bokeba allez tout le monde à là-bas à laquelle elle est ba sokoto mulende ba bidingi ba to manyano ba mendre moko boye net ba trésor ngando numéro na nga téléphone est plus 243 89 68 04 984 plus 243 89 68 04 984 allez bino monsieur yo trésor ngando yo ovana na poto mimoza nano tamu tavani na poto en passe oyo yo o monate munoko comme boy
Okokufa yo. Tu vas mourir, monsieur. Arrêtez d'insulter Ferrego là. Si tu insultes Ferrego là, je passe à la télévision pour t'insulter aussi. Oh. Et ça bon, parce que ben oui. Maman. Voilà, merci beaucoup au cas de la presse, ma pique de Lucas, Arenat, Sami, Simoté, ma pavi, Simbo, pourquoi pas Begonia Mouniampala, Blanche Mouniampala, Mike du tout à la, grand merci. Matika son cas, Balobé dit merci du Congo, Ligue des Champions, le bas, au cas de la presse. Ligue des Champions, Safricas. Safricas, Safricas, Moutasalanzela. C'est les Michouri, les grands gérants. De te benga ba ira chombo ne mona serrer michore c'est les avec Maya en tout cas merci mais vraiment ba dédicace au kano ba touté Chantal Bola maman paradis ya dadango bana les patriarches Berado prince des Amunda fils Nkele le général merci beaucoup na mon vieux Costa Couleur mais le psychologue vient na biso bandal Emion c'est quoi mituka c'est quoi Costa Couleur akabata la té puis to luka la référence de Kampala lilimbo ifi à disque. Merci beaucoup Nanasi Kaina la patronne migre na ma caméra par rapport à l'idéologie. Merci beaucoup Nangaye Tala. Il y a des femmes mais sans doute na zole la mabe. Sans oublier Solange Boy était Tangasol. Moi on a besoin bandal. Pour me convaincre si là yo passi hémorroïde vidé éjaculation précoce faiblesse sexuelle contacter Solange Boy était Tangasol. Oroza lobiko rapide. Nané en rosaranaté pour biso to pesa mot d'ordre de moi-même. Je suis témoin oculaire parce que hémorroïdes, il y a beaucoup de il y a des hémorroïdes peut-être ceux qui peut-être passé à la prophétie. Si na vino yini maman na vino ko botaka susu. Na boka sa tanga sol Solange. Après ça na blobico donc en tout cas n'hésitez pas ne vous trompez pas d'adresse. Contactez Solange Boy tanga sol. Beaucoup vraiment médicaments plus vite possible. Merci beaucoup na yo moko nanu. Merci beaucoup na Matika Songo Kas Ligue des Champions Africas. Muto salari non place yo. Route nationale pour que les matins du feu à la matika sont bazar. Merci beaucoup à honorable Zachary. Merci beaucoup à RFI moi na muteke ta moi na Mouvalé. Merci na batu balinga biso. Odile Manzara moi Sinzambe moi si Yahweh Élisée beaucoup ta beaucoup taskin. Merci beaucoup à Mimi Chikevoa. Mi check jamais l'échec. Viens na au nom de le prix Nobel de la SAP. Fabrice Mola trop d'écart et puis sans oublier Popol Mola toujours Popol Mola. La sconi Mouzale du padre Chico Semisi Nadé je pense aux tellement ébélé donc ça ébélé. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Bye.